Mosola kwa se ye mwane tata mwanda velela tulombele kwa bankole bana babankole batekolo babankole fulube ya onsu na bilu vandili nutelama betu mpangise no mudibundu tolovana kiambote faki Pika twakubike no moko tavana moni miampasi mbote munkumba se ye mwana tata mwanda velela munkumba se ye mwana ye tata mwanda velela ambuta tulendele kutovwanda positu telimisa nzambieto choral de dirigeant lukala bakubama Mosola kwa se ye mwane tata mwanda velela tuena kintuadi ye sedeto tata mfumu mbanza tata nloengisi tata nsongya nzila sinzidi ditwa sisula mu Yerusalemi tuka muna 1921 kasiswa na telumbu kya unu tata simoniki tata mfumu mbanza wena yeto kintuadi mukati kwa Yerusalemi kayo yele nituko Simbili salukiande na kekete bonso boka sisulakyo. Yandi inkengili a Yerusalemi ntungisi yemvyengisi a Yerusalemi. Tangu za onso no. Tata mfuma longo bukena wabinda mamukuma kia kisalu. Tata mfuma mbanza ukuizanga mukuzisonga zizikia tata mfuma longo kadi mbebe katambula. Tulombele kwa sedi yetu watutela mana beto bana takufana kiambote. Faki.
Pika twakubike no moko twavana sedeto kiambote munkumbwa se mwane tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela Tulendele kutofuana sedeto tata mfuma mbanza beto bana bakutukulombela bakafulu watusikidikisa Tusama. Entsambu range mfumeto so Kristo yo zola kwangitata nzambi wase yo ntwadi wangitata mwanda wavelela bika wakwa masikilanga muna yeto tukwa kwa yelemvu se ye mwani tata mwanda wavelela. Amen. Nkombo ya tata ya mwana pe tata mulimo santo. Lelo tozali na date ya le 13 octobre l'an 2025. Oyo tozali ko kanisa deuxième journée na biso ya milulu na biso ya le 12 octobre. Koloba ete maimale kaka na 1951 Ngalikambo oyo munene tata Simo Kimbangu azwaka musala ya tata Nzambe kolo Yesu nde apesaki elaka ete nakosengela bino musungi oyo
akosala na mai oyo nga nasali te. Koloba ete likambo tata Simon Kimbangu amizwilaki te. Ezali nde ya tata Nzambe ndenge abongisilaki yango, surtout na biso bato mwindu oyo nkolo Yesu ye alobaki ete nyonso bameme naza na yango 99 esi bakomi esika na nga, kasi moko azali ya kobunga kobete koluka ye, yo nde poso yindo. Batata bateyi biso mingi na likambo oyo, yango pe ezali koteyama na mokolo na lelo. Koloba ete na 1951 mai masalaka na le 12 octobre oyo tozali koyoka ete elonga ya tata Simon Kimbangu oyo akokisaki 30 ans ndenge bayokanaka na nkolo Yesu azonga epai na bango, kasi musala na ye ekufa te, esengelaki boyingani. Yango mpe tozolobaki mbotama ya papa Simon Kimbangu Kiangani. L'histoire ya tata Molimo Santo ya tata Simon Kimbangu ezali légende te, mais ezali solo. Po soki ezalaki ba légende ndenge papa dia lungana abandaki kolobela yango ete etumba bitumba oyo nyonso mona na kati na lingomba, soki ezalaki ba légende nde lingomba eza kokontinue kotambola te ntina mokolo na lelo, kasi ezali de solo. Oyo tokoloba muke koloba ete manso bazali komonana batata balakisaki biso yango, surtout na papa yangenda kontima oyo etali ete réincarnation ya nzoto ya tata Molimo Santo. Biso bakimbangiste toyebi yango malamu, batata balobelaki yango. Oh, na date yo ila le 12 octobre 1951 yambo esalam toyebi ete bokangami tata Simon Kimbangu banda 1921 emonanaki ete lingomba ekokufa, kasi elobi na nzembo ete bakokangaka mutu, kasi Nzambe bakokangaka ye te. Continuité na mama Mwilu. Kino le 12 avril 1959 ndenge mama Mwilu apesaka tela na papa Diangenda ete a continué œuvre ya tata na tata Simon Kimbangu de 1959 kino na 1990 papa Diangenda lobete le 30 juin ya lobete azwi diplôme na ye. Ngomba tenga memaki yango ya lingomba banda le 24 décembre 1959 tina tango wana, kasi yambo azwa mokumba yango ndenge bazalaki encore ba prisonnier, mais baza kosala mosala na kati na l'État. Papa Kisolokele na papa Diangenda kontima baza kosala na l'État. Mais na kati na l'État gouvernement belge balingamaki mingi papa Kisolokele na papa Diangenda kontima, kasi lokolo ezalaki ya bonzambe tata Simon Kimbangu tango amoni ete alinga tika mokili spirituellement, apusaki mwana na ye papa Diangenda akende kozala kuna na Kananga po azala pene na ye na Lubumbashi
Wete ngonga soki ekoki akoka kolakisa na bonzoto likambo na ye ndenge nini ekotambolela. Na batata ndenge balakisi biso na ye moko papa Diangenda eke le 4 avril 1951 wana papa Simon Kimbangu aye komonana na papa Diangenda koloba ete tango nanga ekomi pene kasi esengeli ozala esika nga nazali nalakisa yo ndenge nini okotambusa lingomba oyo. Papa Diangenda esali ye mpasi nazali na maboko ya leta etango wana azalaki kosala na biro ya gouverneur kuna na Kananga Belge. Papa Simon Kimbangu alobi ete mubeko ya liboso tosa leta yango alobi ete leta pe akozala témoin na likambo oyo nga na kosala epai na yo. Papa ekozalela ndenge nini ye moko papa Simon Kimbangu ake komonana physiquement epai ya gouverneur oyo azalaki gouverneur ya papa Diangenda kuna na Kananga pesa autorisation epai ya mwana na ngai Diangenda aya kuna na Lubumbashi na kopesa ye likambo oyo etali tata Nzambe. Gouverneur alengi alobi kota kaka na biro apembeni awa mwana na yo azosala wana azape wana. Alobi ngai nde na autorize yo pesa ye autorisation. Gouverneur alobi oyo ngambo parce que bao pe bazali boso na ngai bazali ndenge nini nakoki kosinye mukanda dengwana. Abi nga nazali awa benga mokonzi na yo kuna na Léopold de Ville na tango na Léopold de Ville. Abengi telefone takona na ba telegram tala likambo ezali awa. Abi non, Diangenda ne peut pas être autorisé parce que c'est impressionnant. Et puis nabda soko bengi se tata na ye ekoki kosala mate. Mokonzi nanga aboyi na seconde wana kaka papa Simon Kimbangu aye ko apparaître na gouverneur général na Kinshasa. Kimbangu nini pesa ordre na mutu na yo kuna na Kananga tango ya Lwaburg apesa autorisation epai ya mwana na ngai akoma na Lubumbashi nakoka koyebisa ye makambo o nga naza nango po ete nayebisa ye ndenge nini lingomba ekotambola. Gouverneur général alobi naza na autorisation wana te fona tu na roi et puis ndenge nini nakosigere likambo yango epai ya roi nakoka te. Ya bon na seconde kaka ye moko
papa Simon Kimbangu ake ko bimela roi. Tout de suite là. Puis question se réunir dans le conseil. Ah, autorisation. Papa Simon Kimbangu a dit que faut pas ça par écrit, alors par écrit. Et ça y a comme un papier. Peut-être. Par trace. Ali Kambongo et ça là. Ah. Président. Roi. A commis Nkanda. Tango comme eke. Na ba TSF na bango na tangwana. Et il a eu pour devir a commis le gouverneur kuna na Kananga. Kananga a pas pesi fait des routes et pas ya papa diangenda. A kendo kotala tata na ye. Mais ba insister et si ka ba ko solo la mutu oya yebi ki Congo azala pene makambo nini bango ba ko solo la. Le 4 avril 1951. Et si ka wanande papa de papa Simon Kimbangu alobiete e kozala na examen na bino misato. Ngai nazoko zonga. Nazali kokufa pe nazali ko renaître. Kasi na bino misato ba mama bazana mikumba oyo akobota mwana mobali ngai wana nazongi. 4 avril 1951. Et le 12 octobre 1951, Nandenge Mbotama, ya papa Simon Kimbangu, Kiangani, pe elonga ya papa Simon Kimbangu. Wana ba mama nyonso mibale liboso, esi babotaki, bana basi. Oyo likambo toza kolobela, mikanda nyonso wana bayekomamaka na ntango leta. Papa Diangenda azwi mikanda nyonso wana atindi epa ya papa ya lungana. Bomba mikanda oyo nyonso na ntango tokozala te ekozala ete bakotuna papa balobaki ndenge nini ezalelaki ndenge nini mikanda ndo yango nde ekokata makambo nyonso oyo eza koleka na mokolo na lelo solo lelo oyo soki lobi tozalaki na papa Simon Kimbangu Kiangani ye moko na kati na temple sina tina bilaka ya batata eke mikolo ekoya bato ya ndenge na ndenge babanda koya ngonga kutu ya kopema moke to komela mwa mai ya verre ekozala te yango lelo ye ayete atindi nde ngai lelo le 13 octobre l'an 2025 maye batata obalobaki yango nde ezali kokokana mama na likambo tosimba makasi likambo oyo batata basimbaki likambo yango makasi bakomisaki yango esika oyo esengeli mbotama ya papa Simon Kimbangu Kiangani na 1951 ndenge ye moko papa Diangenda alobaki na biso ete tata Simon Kimbangu ayebisi eke ngai sina longi kasi lingomba ekokufa te continuité yango tobanda komona papa Diangenda babanda kotuna ye après yo papa Diangenda nani akoyingela réponse oyo abanda kopesa na bato nyonso toyebi yango malamu biso bakimbangiste ete oyo akoyingela biso mwana azali avec toute sagesse oyo akoyingela biso mwana azali maloba batata ekoki kochange te nzambe achangeaka maloba te lokola apesaka promesse eke
oyo akolongola mutu mwindu na mpasi akoya de tata Simo Kimbangu ye wana oyo lingomba na hizo kutambula kino lelo epona kondima papa Simo Kimbangu ezalaka na ye mpasi kwete amema mukumba oyo kasi lokola koponama eyaki epai na ye andimaki mpasi nyonso pe balobaki na ye ntango aye kondima eke na ntango okondima mosala oyo okokangama pendant 30 ans lokola andimaki kino 30 ans eyaki kokoka na prison eke le 4 octobre wana 1950 alobi ete boloko na ngai esili na kozonga lisusu kati ya boloko te 30 ans yango kamona biso mingi na kati na lingomba tata molimo santo mingi tokoyembaka ngo na kati na banzembo yango tokosenga na choral dirigeant Kimbangu naponi yo obikisa batu na ngai na komema mokumba yango eza mpasi aboyaki dengo eye komona na lelo na bapaster na biso lelo baye koyamba yambo bato oyo bakweyaki na masumu kasi bazongi na kati na mibeko na lingomba pe bato oyo basosoli likambo ya tata Simo Kimbangu balaki na bangomba mosusu kasi eloba makete molimo santo akokozala mutu te aza mupepe aza pigeon kasi nzoka nde aza mutu nzoka nde tata Simo Kimbangu ye nde tata molimo santo esi aya aza na biso ntango nyonso wana basosoli bandimeli molimo santo pe oyo bazalaki ete kotambola bazalaki bapayen lelo oyo bakomi nde bandimi donc papa Diangenda ndenge alobelaka yango na ntango tata Simo Kimbangu amonaki elonga na date ya le 12 octobre amonaki ete esi alongi na ye akokisi 30 ans kolonga na ye wana ndenge tolobi ete achange nzoto ya waki akokufa na ntango wana soki bayambi yo lelo ndakisa bandimi oyo bayambi lelo soki liwa eyeli ye mutu ndenge wana akozala tout droit akokende tout droit na likolo mpe akokomona na esengo nyonso na tata mwana mpe tata molimo santo pamba te kondima na ye eza nanu ya sika kondima na ye eza nanu ya sika donc biso oyo bayambi biso lelo tobomba makasi mibeko po tobengami bandimi ya sika donc toza sika na maboko tata molimo santo soki likambo eyeli biso toza vraiment propre na miso tata nzambe pe tobomba kondima oyo tozwi tokosama te na bakanu oyo makambo nyonso ya mabe wana totiki tokomi na biso bapeto choral dirigeant Ngai na koki
aussi choral dirigeant. 30 ans, ya pasi ya tata Simo Kimbangu, pe elonga na ye. Date ya le 12 octobre 1951. Bilaka izalaki na bamvoala bango nyonso misato mpona kobomba likambo oyo ya tata Molimo Santo. Lingomba ya tata Molimo Santo ekoki kokufa te. Ti kino suka ya mokili. Grand devoir na biso bakimbangiste ya kolakisa tina nini tata Simo Kimbangu amonaki pasi ya ndenge wana pe pasi na ye mpona biso bitoma nini tokozwa. Bitoma ezali na oyo balandi mibeko to makambo misato ya batata bolingo mibeko pe misala oyo mpasi ekozala na batu oyo tondimelaki kasi tosaleli mibeko na bango te, tosaleli makambo na bango misato te oyo batikili biso. 30 ans tozali kolobela makambo nyonso wana ezalaka na kati na Bible. Yango tokosenga batata pasteur papa Kabemba na papa Elebe na lotomo ya tata Molimo Santo bomata awa wete opesa biso a chapitre epesamaki. Denge bazali koya faki boyemba nzembo oyo dirigeant auti koyembela biso.
Merci, dirigeant, merci, Faki. Papa pasteur, Topesibino, c'est là. Tenge, Bopesemle qui va chapitre 30 ans, ya Tata Simon Kimbangu. Quand ça peut passer, pe 30 ans, ya Bamvoine. Merci Kolo, na kopesa biso maloba na kombo na tata na mwana pe tata molimo santo. Tozali kotanga chapitre oyo Nkolo apesaki biso na ntina na baptême ya biso bandimi. Tozali kotanga mokanda ya Jean chapitre 3 versets 3 à 8. To Yohani, mokapu ya misato, nzela ya misato kino na mwambe. Etangeli ezali boye na kombo ya tata ya mwana pe musanto. Yesu na Nikodem. Yesu azongiseli ye. Nazali koloba na yo ya solo. Soki moto abotami mbala ya mibale te, akoki komona bokonzi ya Nzambe te. Nikodem atuni ye. Ndenge nini moto akoki kobotama mbala mibale, soki akobi mobange, azonga lisusu na libumu ya mama na ye, mpo abotama mbala ya mibale. Yesu alobi na ye, nazali koloba na yo ya solo. Bobele oyo abotami na mai pe na molimo, nde moto akoki kokota na bokonzi na Nzambe. Oyo abotami na moto, azali moto. Oyo abotami na molimo, azali molimo. Kokamwa te mpo na lobi na yo, bosengeli kobotama mbala ya mibale. Molimo esalaka lokola mopepe, ekendeke epai yango elingi. Oyokaka makelele na yango, kasi oyebaka te epai yango ewuti, to epai yango ezali kokende. Esalanaka pe ndenge wana na moto oyo abotami na molimo. Na kombo na tata la mwana pe tata molimo santo. Na kombo na tata la mwana pe limo santo, na parti oyo pesabela kibiso oyo ya botama, ezali kolobela biso kobotama ya sika, mbongwana na molimo. Mbongwana na molimo ezali na ntina monene mpoda kokota na bokonzi na Nzambe. Nkolo Yesu alimboli yango na Nikodem nde toiti kotanga yango, ete esengeli na moto kobongwana penza na kati na ye penza ya molimo, mpo ete azwa molimo na Nzambe. Mpo ete mbongwana to mbotama ya sika ezali mosala ya tata Nzambe, oyo ezali komona na lokola Nkolo Yesu apesi alobi yango ete ezali mopepe. Tomonaka te epai na yango ewuti, tomonaka te epai ezali kokende, kasi tomonaka befe na yango, tozali komona misala na yango. Na ntango azali koningisa banzete, matiti, bandalala, nde tozali komona te mopepe ezali koleka. Batata ba mama mbotama ya sika ezali na ntina monene. Nkolo Yesu alobi yango na Nikodem ete esengeli na ye kobotama mbala mibale na komona bokonzi na Nzambe. Esengeli to botama mbala mibale, la conversion. Ezali te ete to mona yango toto lata bilamba ya mpembe ndenge to moni yango lelo, to lati bilamba pembe bayambi biso kasi to bongwani te. To moni solo te bandimi to bongwani bayambi biso. Est-ce que solo to bongwani?
souci ya tozala lokola banyoka te ete abongoli alongoli poso kasi soko simbi ye azali koswa ata azali muke akoswa pe koboma nde kobongwana wana te bazali kosenga biso tata nzambe to nzambe molimo santu azali kosenga na biso ete solo tobongwana tokoma lokola mbinzo azalaki kotambola na se kasi abongwani akobili peka abandi kotambola na likolo mais azalaki mbinzo azalaki na se abongwani mais abongwani lokola nyoka ta longoli poso abandi kongala mais azali kaka venimé ndenge wana te elingi koloba na biso ete na ntango tozalaki bana mike tozalaki kosalela lokola bana mike na ntango tozalaki bapakano tozalaki kotambola tozalaki kolia tozalaki kosala lokola bapakano mais lokola ntango tokomi bamikolo tokosala so makambo ya bana mike te lokola tokomi bandimi mokolo malelo na biso baye tokomi deja bandimi kala tokoki kosala soso lokola bana mike te. Apôtre Paul aza kopesa biso yango na 1 Corinthiens chapitre 13 verset 11 ete ntango nazalaki mwana moke nasalaki ya moke lokola tozalaki bapakano tosalelaki ya bopakano me banda lelo banda mpe mokolo tokomaki bandimi tokosalela kaka makambo ya kibondimi makambo ya kimokolo osoki bamoni biso soso tozali kosakana na mabele bakomona lokola mutu na biso ezali kosala soso malamu te. Balobi na biso na kati te kobotama na mai pe kobotama na molimo parce que bato mingi balobaka te bon ezali nécessairement mutu esengeli azwa kaka batema ya mai mpo ete akotela bokonzi na likolo ndenge Jean-Baptiste alobi te solo ngai nazali kobatisa bino na mai mais oyo akoya nsima na ngai aza na nguya koleka ngai ye akobatisa bino na molimo kobatisama na mai ezali mpona kobongola motema tozali kokufa biso moko oto tokokosekwa na nzambe me kobatisama na kati na molimo yango nde eleki monene parce que kobatisama na kati na molimo ezali mosala oyo nzambe ye moko azali kosala kati na mutu nzambe nde azali kosala makati na mutu po tokoma nouvelle créature tokoma ekelamu ya sika nzambe azali kobongola yo na profondeur na mai ezali elembo extérieur oyo epesami na libanda tomoniki batie mutu mai me na mokobotama to kobotama na molimo eza likambo ya molimo eza kosalama na kati ya molimo nzambe nde mutu ye moko azali kosala yango ndenge nkolo alobelaki te mopepe ntango place euti eyebani te place ezali kokende eyebani te donc ntango mutu azali kobotama na mibale na molimo ezali na kati ya motema moya koyeba yango ezali te me tokoyeba yango na befe nango na mbuma oyo mutu oyo abatisami na molimo mutu oyo abotami mbala mibale na molimo tokomona befe nango misala nango nde tobeba mbuma ya molimo na Galate na chapitre 5 na verset 22 tozali komona mbuma ya molimo bapesi biso bolingo kokanga motema bopolo makambo ya kitoko nyonso oyo nzambe azali kosenga na biso tolingi kolakisa moke Nikodeme azali nani tobi Nikodeme azalaki mokonzi solo ya bayuda azalaki un homme considéré na katikati na bayuda kasi ayebaki lisese oyo nkolo apesaki ete yango ezali kolakisa biso ete mutu azali na Nikodeme donc azali na hauteur te ya koyeba kososola secret ya tata nzambe ya koyeba bombami ya tata nzambe donc azali mokolo na komona na miso me kasi na motema azali na mwana moke ndenge pe tozali komona mota mokolo azali ata na 20 ans 40 ans 50 ans mais tango azali koyeba na likambo na nzambe te akokani na mwana oyo ya 10 ans te oyo ayebi kosala likambo na nzambe. Donc ba Nikodeme bazali bato oyo batelemelaka musala na nzambe bato oyo balinga kobundisa musala na nzambe d'une façon ou d'une autre bazali koteya matei oyo ezali kozibisa bato azali ko mutu azali koteya bino nous sommes sous la grâce donc tozali na se na mauvais côté tozali nzambe nkolo ya kufelaki biso ne kuluzu donc maso tokosala ezali nango malamu nzambe azali nzambe mawa Dieu miséricordieux donc nyonso kosala nzambe koyokolo mawa donc nzambe kosala mona omoni matei ya ndenge wana ezali matei ezali kondima nzoka ne senga na biso tozala na kondima makasi
kondima yango nezali fondation ya mondimi tondimela tata nzambe nkolo spe molimo santo yango nde kopesa biso accès tokota na lola na bokonzi ya likolo ya bomoi ya mibu na mibu biso bandimi baito tobatisami lelo tobatisami kala esere na biso tobokolaka kondima na biso ndenge tobokolaka jardin tosopelaka ngo mai surtout lelanga awa soki osali bongo te ndunda moko ekobima te esengeli kondima na biso tobokola yango tobokola kondima na biso na losambo biso bandimi ya kala tokomi makasi tozali kozwa parese mingi na kati na mosala na nzambe na losambo biso bandimi na kala esengeli totangaka bible makasi ezali mokanda na nzambe esengeli kota tolukaka nzela ya molimo to atteindre boobjectif na biso oyo tondimelaki tosalaka misala na nzambe yango lete toresime yango na makambo misato ndenge tolandi tata nkolo aluti koloba na biso bolingo mibeko mpe misala soki tokosalaka bongo kondima na biso ekozala makasi mondimi azali mutu oyo abongolaka ndai na ye te ate esali ye pasi donc tondima mpasi ndenge tata uti kote ya biso awa papasi mo Kimbangu andimaki mpasi kino akende kokofela biso 30 ans na kati na boloko mondimi abongolaka ndai na ye te ate esali ye pasi. Psaume 15 verset 4 tozwi bateme ya molimo bateme ya molimo ezikisi maye nyonso bamposa nyonso ya mabe ezalaki kati na biso ebakisi biso makasi ete tozala molende tozala na persévérance na ntina na likambo oyo biso dimelaki ete tomema mosala oyo parce que alakaki biso ete lingomba ekoki kokufa te lingomba eza kose régénérer mokolo na mokolo na ntina na bateme na ndenge bandi baza kokota toza kosala continuité ya mosala ya tata nzambe kasi mawa ya nzambe ezali nini ete toyebaki nzambe te toyebanaki na nzambe te kasi sika toyebi nzambe tozali kosalela susu biloko oyo ezangi ntina yango nde eza kopesa mawa ete aza kobanga kosala mosala ya mpunda kati na biso ndenge apôtre Paul alobaki yango na bagalatia na chapitre 4 na verset 8 ti na verset 11 nzambe azali kobanga surtout na verset 11 obi je crains beaucoup de devoir travailler inutilement devant vous donc nzambe azali kobanga ete akokosala mosala ya mpamba kati na biso yango na batata ba mama esenge na biso toyeba kobatela kondima na biso biso nyonso tozali awa tozwi baptême ya molimo ya imposition de main yango baptême ezwaki papa mfuma mbanza na 1949 ye mutu mundimi ya liboso ya lingomba na biso mais totala nguya ya papa mfuma mbanza banda 1960 komata kokita na ngomba oyo alebaki te mais nani azali na force spirituelle ndenge moko na papa mfuma mbanza oyo azwaki baptême oyo biso tozwi kasi mpona nini biso toza kokoka hauteur wana te eloko nini eza kokanga biso nzela mais toza na même baptême yango mpe ezwi papa Simon Kimbangu kiangani azwi baptême oyo na âge ya 20 ans mpona nini parce que bakembisaki ye asima mosala oyo emonisama na miso na bato mosala yango batikili biso ete biso tosala yango totambusa yango tomema yango ntina suka na mokili tolakisa na bato na mokili te solo papa Simon Kimbangu azali molimo santo mais ntango tokolakisa yango eske nguya bilembo oyo tozwi lelo awa eske tokokomisa yango mais tozala te lokola nyoka ndenge tozoinsiste azali kolongola poso azali koswa mais tozala lokola lipekapeka lokola tobongwani tosima mosala oyo tokomisa yango na esika oyo tata nzambe nkolo sipe molimo santo azali kosenga ekozala esengomi mpona biso nkolo na eteli oyo epesameli ngai na telemi wana tata mpona pene mosanto. Na kombo na Nzambe tata mwana tata molimo mosantu merci nkolo mpona maloba ya liboso signification en chiffre 30
Chiffre 30, ce qui otangi yango, dans Nombre chapitre 30. Nombre chapitre 30. Yango ezali ko représenter oyo ba tous les vœux bandai nyonso tout. Nzambe alobi na Moïse, alobi loba na bana na Israël. Soki osali vœux epai na Nzambe. Kokisa maloba na yo nyonso to ndenge yo salaki vœux wana kobongola talikamo moko te. Ndai ezala na ba détail yango na chiffre 30, ya nombre 30. Ezala vœux ya mwasi, ezala vœux ya libala, tous les différents vœux soki yo lapi ndai kokisa maye yo olakaki na Nzambe kolongola te kobakisa te. Nzambe soki yo lapi ndai olobeli likambo sali vœux mais au kokisi yango te okobima insensé, c'est-à-dire moto na bolema zoba. Nzambe akosepelaka te na bato oyo balapaka ndai basalaka vœux mpe bakokisaka yango te. Osali promesse, osali vœux, kokisa yango exactement ndenge yo olakaki yango. Donc première signification ya 30 nde yango wana. Vœux. Et chiffre 30 p ezali ko représenter maturité. Moto yo azali ko échanger étape mosusu, aza ko longwa na étape mosusu pe azali ko kota na étape mosusu. Yangwana la loi epai na bayuda soki moto akokisi 30 ans nde akomi na maturité na makoki manso po na kokota na sanctuaire lévitique. Yo soki okokisi na no 30 ans te okoki kozala ozali na makoki nyonso te oyo okota na sanctuaire lévitique. Il faut okokisa 30 ans. Yangona ezalaki bobeko epai na bango. Donc soki moto akokisi 30 ans ezali moto yo akomi na maturité spirituelle d'abord. Yangwana okokolisa manakati na bonganga okomi na 30 ans oju autorisation ya kokota na kati ya sanctuaire lévitique pour osala mosala na yo ya bonganga salaki bongo. Yangwana papa Diangue nazala ko expliquer biso que nkolo Yesu azalaki spirituellement na prison. Donc akangama ki pona nini malgré déjà na âge à 12 ans bazali comme na sagesse na ye, mais il fallait attendre 30 ans à du baptême pe nkolo Yesu abandi mosala na ye ya maître molakisi 30 ans tango ya bandi mosala na ye oyo bayokanaki na tata na ye nde abandaki na âge à 30 ans. Et papa Diangue na expliqué ki biso que papa Kimbangu na nzoto azalaki na ye à partir ya 1921 tango ya bandi mosala na ye. Papa Kimbangu azalaki de 1921 3-4 octobre t 3-4 octobre 1951 na nzoto azalaki prisonnier, mais na molimo azalaki libre, azalaki kosala mosala na ye ndenge biso toyoki yango na kati na nzembo. Alors ekoki kopesa biso référence na Galates chapitre 2 verset 20. Galates chapitre 2 verset 20. Eza kolakisa biso boye Saint Paul alobi ke ngai nazalaka lisusu te, mais nkolo nde akozalaka kati na ngai po bomoi na ngai nyonso ezali nde nkolo ngai nakozalaka lisusu te. Dès lors que papa Kimbangu a été condamné à mort pour na komo na nkolo Yesu na mosala, il se considérait comme étant mort en Christ et vivant en Christ. Donc nyonso ya azalaki kosala nkolo Yesu nde azalaki ko travailler na kati na ye ti akena ko kokisa
30 ans. Tant qu'il y a kokisi 30 ans, abimi na prison. Pour nanine. Parce que Hébreu chapitre 9 verset 17, elobi na biso te, esengeli batala nano, oya pesaki testament. Tant ya za na bomoi wana testament ezali en vue te. Mais soko ba sakoli ki ya kufi, bilaka ne testament na ye entre et bimisi ba effet na ye. Donc tant ya komi na âge ya 30 ans, nde oya azalaki kosala elongo na nkolo Yesu, po nkolo Yesu molimo azali kosala kati na ye tata molio mosantu. Ndenge nkolo Yesu alobaki, ngai nazali kati na tata, tata azali kati na ngai, tozali moto moko. Lolenge wana nkolo Yesu na tata Kimbangu molio mosantu bazalaki moto moko. Mosala oyo ya tata Kimbangu nde ya nkolo Yesu. 30 ans tango ye koki ekomi na position oyo esengeli bilaka na ekokisama. À partir de 1951, mokili badaki ko bouger et badaki ko bouger poto kende ezala lingomba ezala indépendance na biso. Et esengeli ba constater d'abord le roi ndenge Saint Paul alobaki Hébreu 9 verset 17 et puis kobotama na c'est-à-dire continuité ya mosala na ye, à la fois pleinement homme et pleinement Dieu parmi nous. Koumela na kati na biso libela engebene liloba nkolo Yesu alobaki. Yangwana tolinga minko loba to pesaka ba référence Jean chapitre 14 verset 11 à 12, c'est-à-dire que ngai nazali kati na tata, tata pe azali kati na ngai nazali bomoko. Ye atindi tata molio mosantu, ye na tata azali moko na tata molio mosantu. Tata molio mosantu azali na ye azali na ye longo. Yangwana papa diange na lobaki soko nkolo Yesu kuna na bana na Israël soko abalaka abota mwana wana atindaki mbele balingai kolobani tolingai tolobaki azali molio mosantu. Yangwana aye na nkombo na ye ya mibale abianga mi dialonga kati na ye tata molio mosantu aye kobima oyo azali ko continuer mosala na ye. Yangwana batata ba mama ngonga ezali kokende na 1 Jean chapitre 2 verset 23. Oyo awangani mwana, awangani tata. Oyo andimeli mwana, andimeli tata. Esika wana ezali danger makasi. Tata Simon Kimbangu alobi na 1951 ndenge bisoto yoki yango toyebi yango et que ngai na kobotama ya botami na 1951 ndenge pe towuti kolimola na nani na nkolo Yesu tokozongela yango oyo andimeli papa Simon Kimbangu kiangani andimeli batata bango misatu po bango misatu bazali moto moko soki yo ndimeli yete ye azali kati na bango bango bazali kati na ye lobiko ekozala te na yo ezali solo. Tata molio mosantu ye moko ayebisaki biso awa papa diangenda asali 30 ans etoyoki mpe nkolo azongeli likambo yango. Tata diangenda asali 30 ans de 1960 à 1990, 30 ans na alobi na ju diplôme. C'est-à-dire, malgré les épreuves, ndenge ezalaki na papa Kimbangu, 30 ans ya prison, passe, tata ba maman, tata Kimbangu bazalaki kobeta ye 120 coups de fouet fois 2, ça fait 240 coups de fouet. Bakisa ba oyo mosusu bazalaki kobeta bango ba fouet, soko alemi akoki te papa Kimbangu le bo bakisa ba fouet na ye likolo na ngai. Ça fait plus de 2 500 000 coups de fouet pendant 30 ans. 2 592 000 coups de fouet exactement.
na nzoto na ye, sans compter ba passion yo mosusu to ko énumérer te, ba empoisonnement, ba nini 2 592 000 coups de fouet na corps humain. Superficie ya mboka na biso ezali 2 345 000 km², si je ne me trompe pas. Donc chaque kilomètre carré à Mokoyo, en coup de fouet, il y a papa Kimbangu. Coup de fouet, Moko. Kilomètre carré, Moko. Un coup de fouet. Sans compter qu'au Baksa, tu vas donner ça à Congo Angola, tu vas donner ça à Congo Brazzaville. Vous vous imaginez ce que c'était ça, la souffrance? Mais à Kangi Motema, malgré l'insulte, la souffrance, il a mené sa croix jusqu'au bout. Le 12 octobre 1951, vendredi à 15h. Alors, il y a pouvoir ya kolongola bomo ina ngai te wana nkolo salobaki yango ngai nazali kopesa bomo ina ngai moko naza na pouvoir ya kopesa bomo ina ngai eza na pouvoir ya ko récupérer bomo ina ngai naza na pouvoir wana ya kopesa bomo ina ngai eza na pouvoir wana mpe ya ko récupérer bomo ina ngai enge bena likambo biso toyokanaki na nkolo na biso Yesu Kristo. Batata ba mama na pouvoir apesi bomoi na ye. Aza na pouvoir ya kokamata bomoi na ye. Na tina na bolingo na pesi bomoi na ngai na naza na pouvoir ya kozwa yango. Akufi abimisi lisusu azali ya bomoi poliloba na nkolo Yesu ete molimo mosantu akozala kati na bino. Mais tata Simon Kimbangu kiangani azali kati na biso ndenge nini a expliqué parce que na 1992 bosengi bolimbisi ya lisumu na Adam et Ève. Mission na ye ezali kaka na indépendance ndenge biso tozwi yango te ndenge pe vice premier ministre alobaki ate. Il faut aller beaucoup plus loin pour nini kozongisa moto na esika na ye ya yambo yango na biso tosengaki bolimbisi ya lisumu na Adam na Ève kozongisa moto mwindo surtout na esika na ye ya yambo na paradis terrestre na Eden na esika wana mpisoli ekopangwisama na miso moto akozala kaka na esengo yango na ye alobaki yango na mbanza nsanda alobi banzemo na mawe ekozala lisusu te ekozolobela esengo na esengo mpe soki oyo ondimeli ye te okosuka wapi batata bamama. Chiffre 30 ndenge barapele biso yango ezali âge ndenge tolobaka 30 ans d'âge symbolique mais aussi ça j'ajoute ndenge epesameli biso na Matthieu chapitre 26 chiffre 30 batekaka nkolo Yesu na Juda na 30 pièces. Pourquoi seulement 30 pièces? Banganga nzambe bazwaki kaka 30 pièces, chiffre 30. Pourquoi? C'est vrai, Judas a trahi nkolo Yesu. Mais ça qui passage obligé pour que nkolo Yesu akangama akena kokufa sur la croix pour que seigneurie na ye bonzambe na ye monana na kufa pénalisé quoi. Il fallait passer par les chiffres 30. 30 pièces. Judas, vous savez, sort nezala kindegini. Mais il a servi seulement de tremplin. Na tata molimo mo centre, papa Simon Kimbangu idem. Atekamaka na tata komone luntala na kimpese na banganga nzambe na 30 francs belges. 30 francs ezalaki mbongo mingi. Pourquoi ils ont répété le même chiffre 30? Nous avons le dossier, il y a Papa Luntala, na conférence internationale sur Papa Simon Kimbangu, il y a 2006. Famille na ye bayaki kosenga bolimis, banko kone bayaki kosenga bolimis na likamuwana Papa Luntala salaka. Bakundi ye bayaki kokute bembeli banda. Bakundi ye c'est le salaire du traître du banda, comme c'était à Pilate.
Mais il a servi seulement de tremplin pour être tata Kimbangu akokangama bonzambe na ye tata molimo mosantu ekomonisama mokili mobimba. Pourquoi chiffre kaka 30? Histoire wana ndenge salamaka na nkolo Yesu et salami na lontala na salamaki na nkolo Yesu na Juda et salami na papa Kimbangu na lontala. Nous avons tous les dossiers. Yangwana batata ba mama likambo na Nzambe ezali likambo obiso tozali nango ya solo. Ba dossier. Donc ezali ba fabrication tendenge nkolo alobi ba légende te, des dossiers existent. Pourquoi ba missionnaire ba kamata ki 30 francs, hein, 30 francs. Qu'on a 30 pièces ici, 30 francs. Belge de l'époque, c'était beaucoup d'argent. Bateki, l'Untal a pris ça, il a pris cette responsabilité. Batata va maman pour terminer, ngongekei. Oye andimeli mwana, andimeli tata, pour tata na mwana, basali motomoko. Papa Kimbangu, le 3, dans le 3 octobre, il a été condamné à mort dans Exetisville. Et le 4 octobre, balinga ko bomaye mais croix wana et katanaki. Papa Kimbangu se considérait comme prisonnier. Nanzoto prisonnier, mais na molimo libre akusala musala naye. Tango tokomi en 1951, abimine na prison. On t'a qui était, hein? Il est mort abimisaki. Parce qu'il était libre. Tata Kimbangu a mis à là qu'il est sous-sauté, mais nkolo Yesu, oh bokokai ko kangali sous-sauté, yenda zale ko sala musala na ye, katina na papa Kimbangu molio mosanto. Et puis papa Diangenda alobaki makambo. Misat le 17 février 1991, avant Tikamoki, Nambanzangu. Likamali boso, papa Diangenda alobi, papa Kimbangu alobaki que mwinda kokoma mundele, mundela kokoma mwindo. Est-ce que bino bokonde makango? Oui, tokonde makango parce que t'as la commissaire de district, bato nyon surtout, bazalaka te na tango wana. D'accord. Yami bale. Tata Kimbangu alobaki ete akobotama na 1918. Est-ce que bino bokonde makango? Donc kondima wana kondima la foi ndenge bato badju baptême et ça est très important. La foi. Tout part de la foi. Ce que ça n'a kondima tu prends le baptême pourquoi? Est-ce que bino kondima katenga Kimbangu? Ah mi bimi setenga Kimbangu. Nazala ki nakati na bino ngai nde Kimbangu. Bato oui, mamuso bandemi mamuso so. Ba vani na bango ba naître batanga kate. Yabisatu. Makamo makangama ki nanka na mbanzangungu et makamo nyoso tu ekofongwama na mbanzangungu. Le 3 octobre 2011 na mbanzangungu oyo asimbaki jugement révisé ya papa Kimbangu ete abimi na kati ya prison oyo asimbaki na maboko ya greffier en chef ya haute cour militaire oyo asimbaki jugement wana papa Simon Kimbangu kiangani. Na likolo, na moi, eh bien, couronne et bimikuna. C'est lui qui contrôle le soleil, tous les systèmes solaires. Et ça, la Terre, planète, la Terre, Jupiter, Vénus, tout ce que tu veux, là, Jupiter. Nyos, Mars, c'est celui qui contrôle tout. Couronne, wane, salam. Et alors, en ce moment-là, pour nous laki ça, que yende nkolo na mouse et kangamaka et fongwane alpha et omega et bandeli pe suka mais soko yondi meli yete suka na yonini biso nyonso to tango to waka to kufaka elongi na biso totalaka ngo vers le soleil, n'est-ce pas? Totalaka ngo vers le soleil, mais to yebi ke laiswa ekozala tango laiswa ekozala.
Nani akolamwisa yo, et c'est ça le plus important na baptême, na ndenge na kondima na biso ya ekotinda manatata Simon Kimbangu. Nani akolamwisa yo, po biso nyonso to tokolala pongi. Ba weipe bakoya avant. Soko ba wei ba yesili biso ndenge Saint Paul alobaki dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 50 à 54 secret wana biso nyonso tokolala pongi. Nana kolamwisa yo. Tata molio monsanto aza koumela kati na biso mpo akokotisa biso na mokili oyo mabe ekozala te. Mais nana kolamwisa yo. E soko yo ndibeli ye te. E soko ano ekozala nini? Na yokaki na mongongo na ngai moko. Tozalaki na mwana tokei na epai na papa. Papa atuni ye. Papa Simon Kimbangu kiangani atuni ye. Yo zali mondimi. Te nga naza nanu mondimi te. Est-ce que ozali bosiko bio sali pembele te papa nga nazali pembele alobi ne na yokaki na matoi na nga na nkombo tata mwana molio mosantu papa zoloba na bisala noki okota na kati na ndako pona lingi na kanga lopango omoni makama baseka jobi na lingi na kanga lopango batata ba mama koumela kaka na ki sympathisante na kati ya lingomba kota na kati ya ndako e soko yo zali na kati na ndako batela esika na yo mpo toza kokena na esika moko ya bisengo pe ya pasi ndenge biso tozali kotosa mpe kotindamela na ye bolingo mibeko mpe misala tokamata yango lisusu lokola slogan te totia yango na pratique mpo tozwa lobiko na kombo na tata mwana tata molio mosantu. Merci batata pasteur pour kosoka na bino. Likambo tokokanga mingi na makamsi oya papa Simon Kimbangu 30 ans ya pasi na ye. Batata balakisi biso likambo moko. Toyebi ye ke 30 ans ya pasi ya papa Simon Kimbangu mpona kolongola mutu mwindu na mpasi. Dans le 4 octobre 1951, Tata Simon Kimbangu abimi na kati na boloko na selile oyo azalaki abimi. Epesaki panique na kati na ba prisonnier, surtout na ba garde, na ba policier oyo tomemi ngambo. Ba apesi information na directeur de prison. Directeur de prison na ba garde na ye nyonso bakei. Ndenge bakakutela papa Simon Kimbangu na position wana te abandaki kozala en tant que prisonnier. Akomi tenge mosusu. Akomi inconsolable. Kanda nyonso. Nene ayebisi directeur de prison et que 30 ans au toyokanaki na kolo Yesu ekoki na kozonga lisusu na prison te. Libération de l'homme noir. Oyo likambo ye andemelaka. Amindele esali bango mpasi. Apesi information na gouverneur. Gouverneur, mais ce n'est pas possible. Memi na bataillon nyonso kuna bazongisa Simon Kimbangu na prison. Gangeli bango nyonso na kozonga lisusu te na prison. Abike boloko nanga esili. Sali 30 ans na prison. Malgré na mulimo bakangaki enzela te abanaki kosalisa na ye. Kasi na bonzota azalaki prisonnier. Kolowana le 4 octobre ya bimi. Telegramme eleliti kuna na Belgique kuna na roi faites tout bozongise na prison. Mais aïe tozokoka ete. Babimisi ba garnison nyonso baluka moyen ndenge nini kozongisa papa Simon Kimbangu na prison. Na kozonga lisusu te. Effet na ba papa balakisi biso ke ye kosala na ndenge nini
En 1951, malgré que papa Simon Kimbangu le 12 tango akufi, Monique esi akufi. Donc likambo oyo ya bandaki ko réclamer. Il y a indépendance ya mutu mwindu a ko réclamer ngo lisusu te, et surtout Afrique. A tungisi bango mingi ya 1951 wana kino na 1956
oyo mbuma makitoko yaki kobima na kati na lingomba eke biso bakimbangiste tokomi na bolingo makasi bamoni ete alikambo yango tokokoka yango lisusu te. Dans le 24 août 1956 balobi ete topesa ba indépendance na baétat d'Afrique noire. Baétat d'Afrique noire nyonso bazwa ba indépendance na bango le 24 août 1956. Kolakisa bokasi ya tata Simon Kimbangu spirituel. Ngai na yo na mokolo lelo, est-ce que toza kososola likambo yango? Yango baza kosenga biso bandimi. Na le 4 octobre 1951, ndenge papa Simon Kimbangu abimaki na prison azongaki lisusu te. Yango biso bandimi tango tozalaki bapakano tosalaki oyo esengelaki biso te o bazali kopekisa biso. Awa tozwi baptême na biso batu ya sika, na biso batu ya kala. Esi tolongwe na masumu tozongela lisusu te na masumu tokomine petwa. Soki totamboli na makambo nyonso misato wana elakisi ete esi tobima na prison tokozongela lisusu te ndenge papa Simon Kimbangu alobelaki yango na kati na bolingo mibeko pe misala onkombo tata mwana pe tata molimo santo. Amen. Bika twakubike no moko twatonda lusiamu sututambuti kwa sedieto muzola kwa seye mwana tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela